Je pense que nakopesa merci na bandeko bosunga biso vraiment na poto Sœur Pauline Lumumba, Adèle Djoko Bagou Danger, Nathalie Neymar, Achar Madila, Titi Moufouata, Vienangai, Carlos Ikaba sur les plus nobles ba Congolais, Richard Amele l'international, Yo Yebi, Masolo Ndenge Zalaka. C'est maintenant qu'il y a un Christo qui est là, on a mon tabatolé Ndenge Bazobeta, moi misala na bango. Donc Dieu donné Mutamakambu. Donc tozo tambola na biso, to tambola. Oza ba secteur ba ken pianape ba kola biso to kola na via bourgeoisie. Jamais na kosalaka émission to na carrière place zelo bimaka soki bo mona ba immeuble tongama ebele na kin carrière o etongaka ba briki yango yo place zelo bimaka to botama na biso na ba famille riche na kosala émission moko te na kosa bino no ngana botama na famille riche biso to na soba na babola bana ba simple militaire to luka na biso kaka na mwa muke to zui to lie to zui te to fan papa bonjour boni bien to moni ozo sala musala ozo sala ni tina kang saba de chamba bola ba de chamba bola do to lo ba mabende o yango ozo lukosa la ngomba bola obanda musala o na nini en 2017. En 2017. Pourquoi on dit que banda musala ngo avant voyage zana nebele ozana mwana muke? Te lo te kanga moko. Est-ce que o bando mélanger ngo ndeni na classe? Musala ngo ka dimanche na samedi na tiki. Otangaka? Ba para bazab. Bazab temba musika. Bazab mboka ni? Ba Lubumbashi. Tala caméra koto. Baza Lubumbashi, yosko se retrouve na Kinshasa ndeni. Ngana yaki apa ba koko. E papa koko? Koko abina zagat. Aza ni na bosande komba vini, komba komina on. Na commune koko azala ko ebite. E bongo yo siko na kitambo o se retrouve na kitambo ndeni. Fe akanga moko. Ka yo moko ndengo sala boye après musalo kendola la siko wapi po commune ba para koko afandi po yebite. Na yebi yaka na lingwa la pembeni. Après a ozonga ti lingwala. Ozonga ti lingwala. Ozonga ti lingwala. Na avenini. Ilona. Ilona na lingwa lezala wata? Zali kuma avenue. Nanga pe afanda na lingwa lati. Avenue wane zala wata? Père. Ka onga ebi ngwane. Mais ça va quand même. Musala ngo ezofuta nango. Oza ba difficulté msute. Te. Andeko no bandeko msupe bakoza na poto msuba wosunga yo na musala zo sala. Est-ce que vous êtes en classe ya solo, tanga na école? Tanga na CPS. CPS. CPS is arabe. Na lingwa la kaku. Wa classe ni? Na deuxième. Deuxième primaire. Secondaire. Donc il mati deuxième année aux deuxième, aux autres qui troisième. Ko ba parents bo sola kande ni yo zanga téléphone. To sola na ba benga koko. Ba benga koko na bino. OK, merci merci beaucoup. Balobi ko lukambongo ebandaka na ero za mwana muke ozo ebandenga ko lukambongo. Esenga kate ke okomi mukolo nde obanda ko lukambongo musala to eza musala yaka musala to eza musala ba masa ba bose biso to liaka na lisangu ba masa pe kala inga kala technique de ba masa pe bazolia na bulo na ba masa boni yepe kimi ezali obi mutu boso la ne quand même na ibi to sa no itambwa voilà bandi musala depuis quand bandi en 2005 2005
Mais depuis na yeba yo nakuta ko chaque jour aux autres travailler. Tu y a la biso mais tu as vu homme du métier, tu as vu à bouler belé mais et ma conjonctive mboka ngo ko zelaka là nous va bouler ezate ba construction ba bouler to yekula ba misala eza na honte na mboka so olio zelaka oyeka na beti boyi sifi mama bezeo pour ça la bouler belé car a to bimsa ba cuivre cuivre pe ba congélateur tout ça la ba platine tout ça la pe ba mal tout ça la biloko belé en tout cas peut-être ba dernier ba artiste à Makasi tout ça la ramba boulati ça va courager Makasi ça va courager Makasi tout ça la biloko belé na pe homme du métier na ekula boula maçonnerie na tanga na itibumbu mais il y a ba conjonctive mboka on ba misala ndezati tout le monde a leto zela la to kenda ça ba boulot maçonnerie on ba simer maticho misala na honte on to même ba zéro il suffit pas les arranger. Voilà ndengo leli pona misala mais aux ala trop fier ya ko zala congolais ko bota ma congolais aux ala fier ndengo bota ma congolais bon tu ala fier ndé to bota ma congolais na c'est pela trop toi congolais pela ayebi misala belé toi le roi ndé ba mindela ya mwindu mindela mwindu loko nini esala ko passer poto moni ozolela lela ke non misala ezate lo nini yo ozalaka nango besoin au sala bon biso siko premièrement là to féliciter la bourgmestre wa Gitambo père a solo la bena bien aibo solo la aibi pena passe ya mutu moko na moko bourgmestre Gitambo tout ka pena biso beto senga moi puis mo boyezala lelo soka pour ezali moi idée ezali ezana moi bien après quand ndem te boma ka ndé mais bourgmestre pena wa Gitambo tout ka pena tengelito bourgmestre biso pena a soutenir biso na moi mke voilà na moi mike olobi soki bosala ka boye pona misala ezate to loba bozwaka ngona ti pasteur est-ce que musala oyo zosala ya bambabula oyo est-ce que ça na avenir bon il a venu pour ndena abuna parler là et tant que ça déjà ba lifanto bon et tant que ça lifanto ngamo pe na yibarate na kuluna linga ngote kuluna linga kuluna te na beta arna ngabo pour na ni par jour sala ka tika nangwa par jour sala ka combien de mbabola bon to beta blende par jour na osana ande ti ba 10 pour to sala ata ba presso po yelinga kwa pa platine na sala o yeli mal to sala onjunga ma famille to sala donc eloko ebo mara ande ka ande ba ton mbabola moko boy combien mbabola mo boy 1500 ah to sombela attaque risco to sombela attaque cameraman na biso mbabola 1500 zela sala rabo ya to ko tsape mbongo no babete ko pese biso mibale mais soki mbongo ezalaki na ndenge ya fa tenga to somba nyonso mais o eza dollar moi changer ngo sikoyo eza te comprendre voilà sikoyo yo olobi oza na mwasi na bana ti na mwasi na bana da baliaka na bosala oh batanga kutu balifato batanga yaya ebongo ba jeune sikoyo ba croiser na bango ba bras balinga na bango misala boete bayoka soni monini ya encouragement ko pesa bango parce que yo zo sala boye ozo se retrouver bana pe bazo façon à vivre ba jeune sikoyo balinga sala misala te oko yebisa bango nini ba bunda fort oh ba sala tout pour congolais neza bongo ba boulot belé ba kope belé la kata Congo ah la minute donc au lieu que ça kuluna yaya oyoka sonité ba maïza nango ba boulot belé o ka yo mono olalela olaleli po biso kundeza boso to landi bien to appela ba famille to appela mo possibilité zali mais ba famille ngoyo binenge koma to landa su bongo te mais yo moko sko bunda la ndenge no li sapena do libumuno la ndenge no ete que ça kuluna oboma mutu lobi lobi so mtakufi ça li sum na miso nzambe siko na lingina tuna peut-être bato wana baza raison te po na moni papa fandi wana papa depuis tozokola papa zaika na musala bambabola na bite tokende to ça tape mbena papa depuis tozokola mais to moni papa c'est comme ça sombeli yango pe banda côté nini peut-être batebele pe bazo banga te par rapport ya bongo papa bonjour mbote papa mbote kimi ezali papa oui papa oza papa na biso biso toyebi depuis toza bana mike tozokola
tozala mono na musala ya makambo ya bambabola. Osali na musala combien des années papa? Ouais. Musala bambabola. La bande 1956 1950 combien? 1956. Depuis 1956. Osala kango ti lelo. Oui. Sikawa mais makasi ko sali zaite na sombaga na baninga na ke ko vivre na ko sala na tekisa na ko sala na tekisa som sala ko puni isidi na ko continuer ko sabu mbabulanga na sali basika mingi bazemaika kuna ni bari kuna kote ya saniki na katepo ngambo itekisi ngambo isaniki nganda na ngai shime hospitali kitambo na sali na dungua na ina Zamaika na sali bo ne kusala na basango na vitabu na makelele kakao na dungwe tulungwe kuna tuzungiri sisi shime hospitali kitambo tulungwe kuna tuzidi sisi awa tubantu kusala bisu twa kusala kuna ne Chris mbure ko menase biso tupusi ngandango tawo siko papa et salinga plaisir à toi toloba depuis 56 tilelo okokisi nati 61 ans ya travail 61 ans ya travail oshanjaka pe musala mususu te na teisa filikula na lungwa na saka susu msamsite zibuso na sali na makampani na stora balumani moto kuteka ti kongolia na vile kitambo. Est-ce que papa pona ba jeune ba lingi pe basala musala oyo conseil nini opesa bango batika na bango bien ba continuer? Est-ce que musala ngo pesa na avenir? Oui, izana tina bana mususu basombi balipango na bango na musala oyo bake kuna na ipeni kete yalikunga kuna na tsabuka bana bandundu watu wako sana bango na pepiniere ya bandala na baka yao na kambo wana eza musala moko malamu ezali soki yo mese nango okuku kota banyungu mingi na batu te kukulala penda kubana no besivre bango bakuku suvire te bakuzoka mwadi pana bango yokudia yango wana tolanda kango. Voilà. Salam alamu. Merci papa. Merci vraiment. Alors to lobi pe age koli makasi obotaki pe quand même bana. Ngai na balaki. Na mboka mwasi wana botaka na bana te ana kitambo na kisasa 1952 na kuri na sali na ke voyage ne kuzunga wa na 62 na bali mwasi na ngai na buti bana 5 moko ya 5 ya kufaki na kundaka na masina kuna na kusana tekisha na tika na bana mine bana pe babali babuti ya mwasi moko vakape azana kache avai saka ayaki pedobi tukutanaka na ye moko azali didi azali kabila tata azwaki ye sota akei na Bukavu abali akena Bukavu akuma coordinaire abala mwasi ya Museweli bongo lisusu mwana moko mandiango azana balaza azana babwatu na ye azana babwatu oye mwasi azali pena balaza azo mubali ne kuna na balaza tango babengeni bango ayawa mubali wana ayikusoya. Merci papa. Merci beaucoup, merci. Donc papa sali 61 ans ya musala donc sali biso bien. Ba cher père, et bon ozoki mani ngaza na to sala boulot. Père ça va? Boulot malamu. Balobi
c'est mieux que ça la boya ole ya kozala paresse na ndaku bono bande musala sika ou bien umeli ana banokala depuis aneni banana na 2010 yo na aja muke bo se ko bandaki yango na ajini na bandaki na ba 9 ans à 10 ans ba 9 à 10 ans mais ozo mélanger yango na classe na mélanger na classe na classe ni na deuxième secondaire bino nyonso bolo baka deuxième secondaire za lokuta ou bien atenga tanga nina tanga wapi natanga na bikota ya delivo kuna na bulu da bikota ya delivo bikota ni ya ipeni nga fanda côté ana bibe école nyonso côté ana kombo école na mnozani bamba ah OK c'est bon ya ko présenter so bamba bola o ya minene o oh siko eza siko eza culture ya bamba bola bosali pona ba fête ou bien eza pona mutu pa kolamba ndenga normal bamba bola be mutu pa kolamba nende zabo voilà na mingi eza pona bateau batumbaka peut-être biloko nati ba o eza pona bateau batumbaka batige ba brochette ba dendo bamba bola batumbela biloko na voilà ah OK merci beaucoup donc tozo continuer kaka habiter to bon voilà merci beaucoup nabike to comme na so na suka OK merci beaucoup merci OK c'est bon Quand même, s'il te plaît, de dire ça. Tu conférence de presse à Kofi Olomide Zaki. Maman. Kofi a fait ça un bon côté, na kangi yango. Kofi a fait ça un bon côté, kangi sapat. Ndoki, 1 million mabe. Aruna yo. Ndoki, ciao. On a beaucoup. Chaque manque à faire, oui, parce que place au Kendeza terre. Nakelia siko nakelia. Orelia konga na dendo. Tete. Akepa mwasi na ngai. Tika magamba konga na dendo. Na molia bien. Mama na continue na reine sawa, comme ça on va très bien. Mais siko zomone. Waza nani? Akia mtamona. Mopao. Faut tout na Rosa. 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 Mais comment quelqu'un n'a pas la bino? Rosa. Rosa sorti là tira ngamoko. Atira ngamoko. Vraiment. Et puis ma m'a monté au côté de Rosa, qu'est-ce que tu m'as fait là? On a posé des questions comme l'autre. Le plus beau, le plus mignon de la presse, Adam Souluzolo Yeyo. On va la Pembe, on a moi en Londres, en Angleterre. Il faut la moi en Angleterre. Zolo. Yo, un niveau. Avion de la mosine en Angleterre. C'est parti comme ça? Oui, c'est parti. Banda. Là, c'est dans Pembe. La rouge. Voilà. Donc chacun a sa manière de l'appeler également. Nous disons un grand merci à tous nos chers. Vous comprenez? Adam Souluzolo, grand journaliste. Adam Souluzolo, il est place au Moni. Petite conférence de presse à Kofi, donc Travaillot. Et puis ils ont les 5 minutes à poser question bien. J'ai aimé. Il y a vraiment épelé le 22 décembre la showbiz. Ça a musique à ma casse. Tony, de la part, aussi bien j'ai Tony, Yomo Robozala, on a vraiment une image, parce que l'image de Loba. Chou on a ton Lobaté, c'est l'image qui parle. Et là, Dams, vous allez au Moro pour faire Pony, parmi bateaux, la journaliste va regarder. Vous posez question, il y a bien. Offrement et sali bien pour nous. Alors, vous avez invité le 22 décembre. Batouba est belé. C'est génial. Kofi Olomide a expliqué Batou. Qui est Kofi Olomide. On a parlé de 465 chansons. Il y a aussi 600 outils. Si vous, c'est pas une question, moi, c'est un jour, il n'y a jamais si vous aider artiste, tu as la carte, tu as body à 4.
asali 4 ans na solo 6 000 francs. Bon, et bon, mon net, il va combien? Internet, il combien? Tu vois, Internet, il va qui combien de personnes sont allées se bêler. Si vous avez au moins, on a commis comme boy, à que soit changé sous le même combo, a changé combat. Si vous avez mais il va déclarer à 6 000 francs. Après des personnes qui sont au moins d'un conflit, le milieu de les quartiers, des personnes à 6 000 francs. Voilà. Mais, Bambote Kara, il n'y a pas à l'Andifouti, Zambia Kaluka, David Loutete. Oui, on a comment on peut ça, Mbote. Oh, bon, bon, qu'on voit qui met dans le monde. Bon, on appelle ce qu'on voit à Bisoukas. Oui, oui. On l'a dit bien. On ça a peine à filmer. Adams, what are you footing bien? Oh, vidéo. Vamos lá. Neni Fabregas. Maestro. Check. Nadej Bokongo Matika son. Ça va? Nadej a mapa. Oui, ça va, ça va. Ils ont gagné Nyango. Pardon? Ah oui, très bien. Très bien. La quantité de bateaux, tant d'amdeb ça bateau que pour jouer les ballons. Jouer les ballons. Binoti na paparazzi bozo boire Nadej Boko. Tu na paparazzi zo boire. Laisse boire les ballons. Nadej Boko boza na expliquer Nadej avec Bido Chat Naibi Papi Kaba Picho Pacho Sotali Konko. Bon na paparazzi zo boire papa. Oh, ils ont kota. Te moni batu mususu netu ba Bido Chat. Na ba Angel Lusamba. Angel Lusamba. Na Angel Lusamba. Boka ka c'est Rosa. Rosa Kanta. Nazarana ye. Ngoma. Nazarana ye. Oboka mon boka Kanta non. Moi je suis pas Kanta, moi c'est la version. Non, Rosa version là c'est grave. Mais non comprendre peut-être faut dire aussi l'émission 57 minutes de 21 tu non comprendre. Freddy, c'est mon fils là. Oui. Bon, c'est mon fils aîné. C'est mon fils aîné. Rosa ndo benga nga soutien na kalabalo benga force. A changer ba camarade comme camarade. Bien tout ça émission. On camarade Frank Stemai. Non benga liste ya wande liste zaki ya bato bazila. Liste pandi makita. Nga kombola nga so boluki na za na longo libino bo mona na zati. Nga mona zo like ça. Ah non. Liste oh